Liboma Mokonzi. Karine Mokonzi aloba. Yeso kwa kwei apopoli atelami. Liboma Mokonzi nakanisa yope ozali kosala lokola mami na yo. Nyonso eza koya opopoli otelami okei. Nakanisa arme beton tokoki koniye ete azali pe nakanisa azali pona mwa tangu mulai. Yangwana liboma Mokonzi popula telema pe popula lisusu ndengo mesana ko popula. Bien sûr, arme beton ndenga lobaka on dirait amela radio kutomuke. On dirait Amélie Google. Oh Rando ezo mapamboli, Rando ekumbama, Rando ezo nguya, liboma, popula, telema, pe popula lisusu. Ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon, yazaka na Londres, yasisa batu batampo. Ezatuli. Namoni na tapo coach Gisnon aussi ça. Yokatuli. Mama, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? Bolimo, ozasu a tobungi. Na kobima na porte. Kobima na porte. Te na porte te kombangu te. Bulunga maniana. Bolimo. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa oyo ezali toloba kombo ya armée béton toloba te, mais armée béton azali wana vraiment pona kotikala pe azakomata. Mutaza na ba 100 et quelques abonnés sikwa komi na 200 maza na capacité batu balanda ye 3000 personnes na moment oyo kotala ba internet et komi na difficulté. C'est que la kisiki soke zaki na difficulté te avec 200 abonnés bakokotale na 10 000 personnes. Alors elle a kisiki armée béton azali penza danger. Azali danger ya kosakana te. Yango wana armée béton azaka kalikambu na liboma Mokonzi te. Azali kaka mutu oya popula Karine Mokonzi te. Ma azali mutu foba chargé na iye. En bref, armée béton na minute yo modèle alobelaka, modèle amemaka équilibre pe modèle a raisonnaka aleki mida. Soko aleki mida ba o baza na Congo aleki bango deja. Po ba o baza na Congo mutamakasi na bango ezananu ye moko fimbu na fimbu oyo totali ba Manique de John totali susu côté grâce temo ye pazaka monoko pe tolandi ba misusu. Mais armée béton azako beta biloko oyoyo eleki ya bango. Yango wana liboma Mokonzi yo betaka biloko ya somo. Mais modèle armée béton asimbeli yo nde na yebite soko za na biloko oyo kobeta oyo ekoningisa. Bien sûr naza sir na yo ozali muto yo otakaka makasi. Mais problème ezali awa nde oyo toza komona. Armée béton asimbi eloko oyo obombaka. Donc obombaka image liboma. Obombaka elongi na yo. Obombaka ndengo zali. Alors armée béton asimbi parti oyo obombaka bimisiango. Siko azako balansango, azako manipilango, azako sakana nango. Yango liboma Mokonzi yoza liboma. Lokolo za liboma ya Mokonzi bakisa dose ya liboma. En bref, komela ba kalimate oyo etiaka mutaza la calme. Lauka pe beta armée béton akoyeba pe akosila. Akosila pe akodimine. Parce que soka zolo baboye po bazako kipe ete.
sikoyo baza kokipe te bazokanisa ke soki tokipe ye eza kofula ye. Mais or que armée béton bokipe ye na bokipe ye te modèle azolobela armée béton azokende na nzela moko oyo akoki na lobi bien akoki kofulama pona yebi te soka kofulama ou bien rien. Mais modèle aza kokende na poto ba randonnette baza ko calmer na Congo ba randonnette o balobaka lokola ye o balobaka makasi baza ko calmer. Alors armée béton aza koloba somo siko ba mida la Taylor baza kondima armée béton. J'ai Licho aza déjà famille na armée béton bayebani pe bien. Jires Malele bango mutu babima seri moko na abiye mutu abimisa soki pe atindaki armée béton asala soki ni na yebite meloko na yebike Jires Malele na armée béton de armée béton bandaki na Jires Malele yango wana video ya liboso basala bapupula kinga. Donc nga na yebi video ya liboso ya armée béton oyo apopula nga bino tu boyebi yango. Azao kanisanga papa Matondo. Jires Malele plaza au kanisanga papa Matondo. J'ai Licho plaza au kanisanga papa Matondo. Si manango ba ko comprendre après. Donc bazali wana ba yebani. Alors atabatu musu ba yebango te mais bateau na tangi déjà j'ai Licho na Jires Malele ba yebi armée béton kitoko. Alors armée béton nenga zawana azali mutu ya kosakana te. Yango wana liboma akokobunda etumba o pamba te. Sikoyo bozo mona ke ba conflit o elekaka na kati ya bato Karine Mokonzi ndenge salaka. Sikoyo moyen Rose Bombo a aidé liboma Mokonzi ezate parce que baza na problème. Or que ko séparer liboma Mokonzi na Rose Bombo eyebani clair que force kokozala penza te pona kotake mutu lokola armée béton. Loba liboma fasala ba technique mususu. Mais Rose Bombo soka zalaki ensemble na liboma ndenge bazalaki armée béton alinga kosuba na bilamba. Alors ba oyo bazali ba yebi pe ndenge bakokosala rando bakokokende. Mais rando na bango ekende ke vraiment neti rando ya liboma na Rose Bombo te ba populaka. Po li armée béton pona ko neutraliser ye ezo senga ko beta penza ba biloko moko oyoyo ba Rose Bombo na liboma ba beta kakaka. Ezo senga ba taki moko te ya ba analyse. Papa Matondo pe oui biloko betaka ekoki pe ko neutraliser armée béton. Yango wana liboma liboma position azali faut attaquer parce que gloire à Dieu Papa Matondo azana nouana pene na biloko bango babetaka armée béton akokozala neutraliser akokoma neti mbodi batie na moto akosila mbala moko boko yebake azalaki armée béton te mais azalaki kaka armée ya mbodi. Mais soki bogafe en tout cas armée béton akobeta parce que armée béton a populaka kaka te mais a analysaka a balancer yango a manipuler makambo pe a bimisi yango a la boaki sore na ye wana ya armée béton. Alors nyonso wana eza ko compter a yebi pe ko tchaba miniature a yebi pe ko image ko tchaba image a yebi pe ba stratégie mwebele. Yango wana awa rando ezali penza servir na 2021. En bref, Karine Mokonzi la baronne azana besoin ya défense ya makasi na minute na net. Oya kolobake non to kipe te to kofula ye boko kipe ye bolinga te. Trop tard boko kipe armée béton. Et bongi ko kipe ye sikoyo pona ko neutraliser ye. Soki bozeli bo kipe ye mikoleko ya problème ezate armée béton andimite aye pona 2 jours. Mais aye po tikala surtout aye pona Karine Mokonzi ou bien naloba bien penza armée béton azalaka na ye déjà bandakala azalaki na sitité mais azalaki nde muta Karine Mokonzi chinois ya Karine Mokonzi. Alors chinois moko a rebellé na contre kanaye. Donc armée béton ko azamutu ya Karine Mokonzi azamutu équipe nationale mais a commis rebelle contre kaka Karine Mokonzi. Alors bokanza siko malamu yango wana ndenga za wana
bozwango na masekite awawa moma yango yo bato tu balobelaka Karine Mokonzi la baronne en tout cas moma yango yo ya ko neutraliser ye bobanga te bokanisa peteke bokofula ye azane facile pona kosila mais soki bo signer penza bo silisa ye akosila mais soki bo vandeli maki botalaka ke akolekane quelque temps akoloba akosila maloba en tout cas wana bozokosa loba bino bobunga l'internet wana ya kosila maloba po maloba azanango azozwango kaka na kati pana bino pe azala déjà chinois ayebi déjà makambo ebele na sokisi awa nga papa robo et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.